Bambote bandeko na ngai nyonso obolandaka chaîne na nga Mimi Selunga na pesi bino losako nzamba alola mwana bino nzamba alola visiter mabota na bino kaka ndenge tolobaka wana Mimi Selunga ndeko na bino kwa aye lisusu mwana bato ya nzambe kaka ndenge na yebisaka bino mwana bato ya nzambe aye lisusu aye kokota na mandako na bino lisusu aye kokota liso na mabota na bino yango ava kota na mabota na bandako na bino Mimi Selunga bandaka na bambote bayenge bambote bele balosako na bino bandeko na nga nyonso oyo bolandaka chaîne na nga en tout cas nzamba alola aleka na kopambola pe komona bino na batana bino oyo bopesaka Mimi Selunga na batana bino oyo vraiment bozokanisa kotala ba video na nga soutenir ngai nzambe ya lola amona bino apambola bino na mabota na mabala partout na misala bopambwama bana na nzambe bopambwama ebele pamba te vraiment nzambe na biso apambolaka nzambe apesaka talaka te yo muto kutami na moma oyo zolela yeba yango ke nzambe ya lola apambolaka oyo apambolaka lokola ye azali te bandeko na ngai yango wana nazo souhaiter bino vraiment bapokwa malamu elongo na ye moko yeme kolo Yesu Masiya bandeko na ngai kolala kolamuka eza te kaka nde tolobaka soki olali olamuki eza kaka ngolu na nzambe ngape ndeko na bino Mimi Selunga ndenge na yaka liboso na bino nalobaka soki nzambe te mobulu makasi soki nzambe te mobulu en tout cas soki nzambe te mobulu po se na découvrir que tito lalaka olamuki ezaka na befort na yo te ezaka na makasi na yo te ezala kaka na lisungi ya nkolo Yesu Masiya en tout cas soki nzambe asungi te soki nzambe asalisi te soki nzambe abateli te oya kobatela kouta wapi kaka nde na yebisaka bino wana voma papa na biso ale moloto atikela biso soki nzambe asali te soki nzambe asungi te oya kobatela kouta wapi akouta wapi bandeko kaka nzambe moto ayebi kobatela même oza na bagarde corps na yo futaka bambongo wana baza bakengeli ya nzoto mokengeli ya molimo ezobele ye mei soka lobi lelo soka lobi lobi donc wana bakengelaka yo bakengela ya mituka na yo des fois kutu bandeko na ngai bakengeli yo pe boye omona pe donc basali yo kama be mais azaye na bagarde donc bagarde wana bazaka ya nzoto garde ya molimo eza nkolo Yesu Masiya toluka vraiment garde ya molimo garde babomo na biso bandeko na nga wana eza Mimi Selunga ndenga ya kaka donc mwana bato ya nzambe bozo kaka mwana bato ya nzambe so na ina makama nzambe te na koya so na makama nini makamo na nzambe nde yango eza bomo ipona kati na makamo na nzambe toza na ba conseil toza na ba mateya toza na ba makambo ebele donc ya biso nzambe efoaraka te ya biso efoaraka te parce que kati na nkolo nde makambo ejali nango ejali vraiment kaka ndenge na oyembela bino mwa lolaka vraiment lelo to ana teme nange ezali position na yo eza nini oza oui oza non position ya moto ndeko nanga position lelo to olobela likamba position na yo oza malili oza moto oza pio obi oza moto bandeko na ngai lelo toza na likambo na position wana ndeko na nga ona nolanda Mimi Selunga te tango lelo zotala video ya ndeko no Mimi Selunga pourquoi pas ndeko na ngai s'abonner ko umela te s'abonner fina kaka kuna bisike koma na rouge ndeko oko s'abonner tango s'abonner fini lisusu bi omone ko bimiselo ba mboma misato wana ofini alikolo eko laksolo kwa moma seke mwa bilomo bo bimba flesh boye kuna ndende ko soke sali noir biloko na nga nyonso na wanda kota okorataka yango te bana kokomelo se Mimi Selunga kotika yo konepesi ping tango otalaka bolobi Mimi Selunga aza wana donc lokola ozlinganga makasi okorataka biloko na nga te okoya okosoutenir na nga ndeko parce que musalo tozosala ezosenga soutien na bino bandeko
eza mosala bato ya nkolo naza nanga molobeli ya papa mosala ya nzambe baconseil mpona kozongisa bato na banzela mateya pete antuka toza wana esengo mpe ezali tolambi esengo mpe ezali toyembeli nzambe donc oyo eza chaîne 100% ya bana na nzambe tolobelaka makambo ya nzambe bapolémike ya buzoba te bamakambo bato apampamba te donc oyo nyonso ezake bajalousie bamakambo mabe oyo ezosama na mokili oyo mpona nzambe abileka kozongisa bato mosusu na nzela moto azali kobunga wana nde mama Mimi Selunga ayaka esikaki motema mabe ezali toyaka tobetisi te mais oyo eza bamakambo mosusu antuka tokota te parceke topona pena nzela oyo ata mibale misato bakolandaka eza problème te yango nazoyembela bino lolaka oyo bandeko na nga mais avant nayembela bino to bande émission na biso bandeko na nga bobosana te ntango ofini na cloche ya notification kobosana pe te ndeko na ngai okomante video kobosana pe te tozalaka na posa balike na bino mingi omona mingi otali kaka boleki ozoyede ndeko te ndeko na ngai ozoyede ndeko te oyo eza eloko ke ndeko asali foto oyedanaka tosunganaka yo mpe soki ozoteka nguba nga mpe nakoya kosomba nguba so mpo oye mpe ozoteka eloko nga mpe nakoya pourkui pa ngai mpe oye na chaîne na ngai ovisite okende ka bongo ndeko eza gentil te nzambe alingi boye te na lolenge wana nalobi so oza mutu mbala liboso vraiment ovisite chaîne na nga bandeko na ngai kohésite na yo te commenter na yo partager na yo surtout partage yango esalaka bachaîne boyoka bandeko na biso partager video ekomela ndeko moko mpona nini ya Mimi Selunga bopartage te boni motema mabe boyo bongo na ngai bino bongo na nga otalika yo moko tiki bopartageaka botindaka bavideo epa ya bandeko ekosunga bopartage ya mafingo ozopartage boni ya nzambe ya makambo malamu olinga kopartage te osukisa nkapa na yo moko te ndeko partage video nzambe alola kopambola yo na yango fuma nazoyemba loyembo na nga nalinga makasi po ezoconcorde na mateya na nga namemeli biso na mokona lelo bikuke mibale ezali kuna na nzela likolo ya monene pe ya mokende koyo moko pona oyo ya monene ezali solo nzela pe na kufa oyo ya moke ezali nzela na lobiko bikuke mibale ezali kuna na nzela likolo ya monene pe ya mokende koyo moko pona oyo ya monene ezali solo nzela pe na kufa oyo ya moke ezali nzela ya lobiko bikuke mibale ezali kuna na nzela likolo ya monene pe ya mokende koyo moko pona oyo ya monene ezali solo nzela pe na kufa oyo ya moke ezali nzela ya lobiko pe pompon wana tanto ozalaka vraiment en tout cas Mimi Selunga aza moyembi na nkolo kwa donc makambo tobandi yango lelo te tobandi yango bomwana koyembela nzambe kolinga nzambe kosalela nzambe eza vraiment passion na nga donc eloko nalingaka makasi na mokilo se kosalela nzambe te mobulu kwa donc vie na nga mobimba nalingaka nzambe na nga makasi en tout cas vraiment nzambe aza lokumu po aza malamu bandeko na nga tozokota na teme na biso tozokota vraiment na teme na biso bandeko teme na biso ya lelo eza ta position na yo ndeko ozalaka na position nini A ou B oza na position nini 1 ou B oza na position nini ndeko na nga pio obe malili oza mwa malili oza mwa moto omiyebaka te ozaka pio ozaka moto oyebaka te yo moko position na yo moko emsu pe komela o dejo mituni nga pena position na nga nayebaka ngo te
na makambo nyonso na mona lobi oui mona lobi non mona lobi te mona lobi ya oyebaka position na ote lelo to kende na makamba position bandeko position na weza nini ozaka baluka po anini lelo lobi oui ka yo mto baki oui obaluka lobi non bato okoma opesa bato metu pasi okoma kopesa baninga na motu pasi bato bakomprena su te position na yo ezalaka nini ndeko bato bayebelako position te ozalaka ndoki ozalaka mwana nzambe ozalaka matiti ozalaka mutu ozalaka niau ozalaka mbwa ozalaka nyoka ozalaka donc position na yo eyebanaka te position na yo eyebanaka te bandeko eza na bato ebele na mokili oyo position na bango pe eyebanaka te yango lelo mama Mimi Selunga ye tokabola nano mwa likambo oyo po ekoye pe kosunga ndeko moko yango tikete tosenga na nzambe se na bondelaki na ngande na ebisa bino kavana kota na bondelaka me bandeko bele balobaki mama Mimi ezaka malamu soko otanga liloba na nzambe fo kosambelaka lokola bino bolingi kako ebombama na kuku ebima na poasa problème eza te tika ete ebima na poasa defata mosu bokanisa pe mama Mimi ebi kosambela te azoyela biso kaka bible tika tosambela moke papa nzambe ofandi na likolo tika ete kombo na yo ekomisama likolo ya bakombo nyonso nzambe opesi biso pema na tondi yo na komisi yo merci mon dieu merci mon roi ndenge opesi nga ntango oyo ya koya liboso ya kamera pona kosola na peuple na yo moko mibale oyo bakolanda video nanga nasengi na yo nzambe oyo utilize maloba nanga okamba ngai papa oyo nyonso eza ya yo te ebebisama na kombo na Yesu Kristo batela ngai kobanda pe suka na nga oyo bakoyoka nga pe bazala edifie papa edifie mitema na bango bayamba liloba oyo kolo po ete ute pai na yo oyo nyonso eza ya monguna na kombo na Yesu na telemeli yango au nom de Jésus merci Seigneur Jésus Christ pambola biso tolobi amen bandeko na nga tolobi amen elongo nzela moko na bino bandeko yango lelo foma na sepel koya na bino bandeko na ngai pamba te mokili eza na makambo ebele tozomona bato sorti na sorti tozomona bato lolenge na lolenge oyo bazopesa bato na mitu pasi yango tozomona lelo bible yango tozoyeba te tozotanga yango malamu tozotanga bible yango malamu te donc tozoyeba susu te mokili ezokende wapi ndeka na batango nyonso towuti wapi tokomi wapi tozokende wapi baposition ya bato ezoyebana te bato bazoyebana te ozomona mutu asambelaka bandeko mutu asambelaka lipeka na ye ezangaka bible te me na nkuku makambo asalaka eza ya bato babomaka voma bato babengaka babalado bakuluna bandeko bakuluna lelo likambo na nzambe komi négoce likambo na nzambe komi commerce mutu soka lingi na ye apambwama mutu soka lingi na ye asimba bambongo raisonner kaka lobi non kote kuna nde ezopesa bandeko eza pasi pe mawa eloko nini ememi ngai naya vraiment kolobela se makambo ya position bandeko na nga eza likambo ya lisolo moko esalama na miso na nga moko ya papa moko pasteur nazalaki kosala na esika moko ya santé tosaka ba échographie bandeko na ngai ndenge nazalaki kosala na esika wana tozalaki koyamba bato ebele bato ya bazemi bato ya makambo ebele aza na baproblème ya libumu ana baproblème ya makambo ndenge na ndenge ya mabota tozalaki koyamba bango pe chef na ngai ex chef na ngai nayebiki bokolanda nga vraiment mama Chantal na pamboli nzambe pona nde bozalaki na biso malamu Didier collègue na ngai nzambe amona yo maso nazobeta je pense que oyebi yango bandeko na nga tito aleki kosala na mosala wana mbala mosusu tofanda boye tomona pasteur papa tomona ser moko bolimbi tomona ser moko akota
ser moko kitoko makasi. Ser wana vraiment kitoko na oloba kombo na ye awa te ntango soye pa olandanga osepela te me na memi lisolo oyo mpona kozongisa bato na place. Biso toza na vraiment nzambe asala mwa grâce tolinga vérité tolinga lokuta te en tout cas nga na bato lokuta esimba nango te. So omoni ngano toyokana te mitala malamu ntango mosusu oza lokuta ntango mosusu na bamaka moko mimi selunga na bandenge na ye mo boye soki babiloko wana yo oza nango nga na nango te elekaka te. Donc bandeko na nga mwana mwasi wana eloko ememisinga lisolo oyo po ekokonkorde mpe na mateya na biso toza nango awa eza comme exemple. Mwana mwasi wana aya toyamba ye mwasi kitoko na alliance ne mpe na mosapi en tout cas azali mpe na mwasi kitoko. Tosali ye baconsulta na akoti pa docteur asali ye baconsultation. Docteur ayebisi ye mama na pesi yo na tombeli yo bachance nde ezaka kaka na bafélicitation bebe vraiment azokola kitoko. Mutu asutuki abi docteur olobi abi oui nazoyebisa yo ke bebe na azokola kitoko bongo sutuki boye oyebi yango te ke ozokolisa bebe kati na abi. Donc mwasi alamuki afandi mbamo na mbetu nde ezaka basalisa échographie ntango bayebisi ye kaka mbamo ka mipangusi afandi na mbetu asali boye bandeko na nga abandi koraisonne. Ndeko mwasi azwaki temps ya koraisonne en tout cas azwaki temps ntango amatisi kingo mai ya miso ebimi. Docteur abi mama yo mwasi kitoko boye oza mpe nano oza te koza koko ozobanga oke koboto kokufa. Oza no nano sikoyo oza na bana. Oui papa na oza na bana kombi ona na bana misato. Bana misato oyo eza troisième na yo yango ozosala bongo oza na po omona na nte koza mta pasi so ndene. Eza malamu eza lipamboli. Eza obe papa lingisi makambo obota tabi docteur tikaka na lembi kuto na nzoto. Mama lemba kinzoto bandeko. En tout cas ndeko mama lemba kinzoto. Biso pe boyebi katonto bato botan bozo sala parce que biso to aller na ba réception moko nga zero sana réception mo pe na kati kuna nazo sala ba nini na computer et pas ya docteur nazo yoka nanga pe pofo nini benga ngo nini nini ko oyo eza ke diagnostic o docteur a diagnostiqué mutu ngai fona koma yango a partir ya nini pona bimisa papier na eto imprimer yango na docteur bikoma boy koma boy na komi mama vraiment azaki abati azalaki vraiment en tout cas totalement vraiment bati andima kiti so totally kaka après tango ayebisi docteur aza mposa batikala bango mibale. Docteur ayebisi nga nabimi tango nabimi na ngai pe batikali kosola na docteur o basolaki bon nga pe nayebaki te. Ye koleka lisusu mba mosusu ser yango mois boye aye koya lisusu. Tango aye koya lisusu bafandi ameli mai akoti basali lisusu échographie. Docteur abi eza kaka wana sikoyo docteur akomo changer pe maloba na bi eza kaka abi docteur eza kaka bi oui ezali siko na kosala ndenge nini nzambe na nga wana vraiment silaki mayele nde ayeko akipaki sute kenga na bima akomi koloba sikoyo. Docteur abi me ser nga na usunga yo ndengo betelaki nga lisolo na yo moi passé tango yaki na kosunga yo ndenge yo ebetelenga lisolo pona nini te oyebisa ye mutu na yo wana fa bongiselo makambo parce que ya bebisi makambo na yo ye fa bongiselo sko makambo po yo eske ba makambo na bozo sala vraiment eza malamu yo moko zo raisonner yango yo za mwasa libala nga pe nazokananga kaka nazokananga sera bandi kolela vraiment lobi non naza suna kimia te même mobile nanga nazo comprendre te na loba na ndenge nini donc nzoka ezalaki nini ser na biso wana azalaki kofanda na lopango moko bazaki na église
bazalaki kofanda na lopango ezalaki na église, lopango azalaki kofutela ezalaki na église na kati. Sikoyo tango bafongoli église wana, oyebi ka ndenge ezalaka mpe na baafrike abandaki kosambela ne na église mosusu. Amoniki akomi na église pene kaka na porte ya ndako ne wana bi esika nakendaka mosika malamu nakoma na ngaka kosambela awa na lopango. Sere akomi kofrekante pe église, akomi kosambela na ye pe na église. Tango akomi kosambela na église wana bandeko na nga, pasteur asinteresse na ye ke sere na nga ndenge ofanda aka na lopango awa, ofanda anoka na lopango église ekozala malamu, obombaka bafongola église ekozala malamu, yo otalaka makambo mingi église po msubiso omona tosisi pokwa ekoluka ketozwa ba transport okende basere msu pe bafanda musika yo pena donc zwa charge wana. Sere pa lobaki problème ezate pasteur na zwi charge wana nakozwa charge wana bandeko. Sere bakoma ye na akomi kokota ba bureau kosola na pasteur, bakomaki vraiment kosolola na pasteur. Ba pasteur na biso lelo nazoloba ba pasteur nyonso te, ba pasteur o basalaka ba pratique wana esika bazali bango bayebi makambo basalaka. Naza wana te pona koloba mabe ya ba pasteur me tozoloba selo ba makambo tozomona epesa pasi. Bandeko na ngai, mwana mwasi wana tango bakomi na intimidation na pasteur ya kokota na bureau bani ba masolo bazali kosola na yo nanga toyebi te kokoma boye nzoka nde balingana na pasteur. Tango baye kolingana na pasteur bandeko na ngai, tango baye kolingana na pasteur bandeko na nga, bakomi kosala ba makambo na bango pe na nkuku na pasteur. Tango bakomi kosala makambo na nkuku na pasteur, eliaki bango pe bikoki. Sere aza na mobali na kati ya ndako na bana misato, akomi kotourne na pasteur na bango. Tango pasteur na bango bakomi kotourne, makambo eye koyebana bandeko na ngai. Nzambe alalaka te. Balobi o nyonso ebombami na nkuku, Nzambe soka alobi abimisa yango akobimisaka yango. Nzambe abimisaka nyonso o ebombama. Oyo ozomona penda ke ekotikala koyebana te, trace ekozala te ndeko keba. Nzambe ayebisa biso deja soko za malili zala malili, soko za pe moto zala pe moto. Yango lelo na ye na likamba position selon lisolo oyo. Selon lisolo oyo bandeko, totikala soki toza ba pio tozala ba pio, soki pe toza ba moto tozala ba moto. Koluka te soko za no pio olukaka koke kota moto, utika mali kota pio. Zala soko lingi peno koma moto, tika ngambo ya pio po jamais moto koye kozala lokola maya moto na maya pio basangisi nde tosangisa na poto po epeso pasi te. Non, na kati ya bonzambe ezosenga bongo te. Na kati ya bonzambe ezosenga nzambe basangisaka ete. Nzambe basangisaka ete po ya za jaloux, alinga watu basangisaka ete. Soko za pio zala pio. Pio wane eza ba pratique na yo, lakisa na ni yo zali. Soki po za moto zala pe moto, lakisa ki oza moto. Eza te okosaka bato. Bandeko na nga to continue lisolo. Mwana mwasi wana abandi kosala makatango aye ko découvrir ki aza na retard a pasteur epesi pasi. Mukola liboso ayaka ndimaka te. Amonika ndenge biso basi tozaka kaka mwa ba kokosoka kote ya ba makambo na ye. Mais ayeba eka ke peut-être eza na kaka, mais tango aya ko confirmer yango epesaki ye mutu pasi. Epesaki ye mutu pasi ndeko mwasi akomaki vraiment ke na suka. Bandeko tango ake koyebisa pasteur pasteur alobi nini tika biloko wana pana nga tu biloko wana eleka te. Omoninga naza na fiancé na ngai mama prophétesse, naza na fiancé bon ba biloko totala na ba théâtre bandeko nga na mona ngo na misu, na mona yango na misu. Tomona filme na biso na clinique na so tomona filme boye, tomona filme po tomonisa ke mokili oyo eza pasi pe mawe, eza na ba pratique bato bazo pratique makamoko bato baobanga nzambe te. Bato bazobanga nzambe te bandeko. Papa wana tango mwasi ayeko ebise
pasteur akomi ko compliquer vie ya mwana mwasi abi wana mobali no na ndaku nani akonga na koyeba ndenge nini soki eza ya mobali na yo oye kokosela nga yo kanisi nini nga na mwasi wana nzoka na kati ya ndaku na mobali na ye eloko elekaka lisusu te bandeko. Climat ya kimwasi na mobali ezala su te parce que biso basi omoni soki so lingi deja libanda ti okomi omi mwana okoza mokonzi okomi ko ya pe lokwa amina mibali pe bazala bongo soki sa lingi libanda akomi ko négliger oya kati ya ndako azomona ka donc oya libanda leki biloko wana ya koyiba site eloko akoyiba esala bato bakoto akoma lokola bakizengi eloko akoyiba na libanda ezaka elengi moko. Donc ser akomi komimona ye na ye mobali aloba boye te mobali aloba boye te te ba raison yango esika ye moko azalaki juste ser penza bi jamais soki na garde yango na koya kobimisa likosi moko be litoi moko oyo eza ya mobali na nga to bezolo ekopesa awa ekopesa catastrophe ye moko azalaki sire certain ke ezali ya pasteur parce que na kati ya ndako ne ye moko ayebi ndenge nini na nde komema mobali na ye. Bandeko na ngai mobali ya bato innocent ayebi na ye pe te ke mwasi kuna akoma makambo na pasteur malgré ande komona mwasi na mwa ba makambo ba comportement koma ko changer mais ayebaki te. Bandeko na ngai eye kosala bongo tango ekosala bongo mama na biso akomi kotia pasteur molende ke il faut obala ngai pasteur abi nini ngana bala yo ngana za na mwasi omoni mama prophétesse wana yaka wana tosambelaka aza fiancé na nga ngana yo ezaye na oka eloko moko ke tosepela na tamuki mwasi abi nini boyende abi oui yo za mobile na yo me yo lobaki na nga nzoka pasteur akosa mama wana makambu aza na mwasi te mwasi na ye kutu bazalaka na mwasi na ye mama bana na ye me mwasi wana aza na misala mabe ndoki boye na boye yango bakabwana talaka pasteur o deja ki akoyi ko chasser milimo mwasi na ye te mwasi na aza ndoki yo moni nde solution fo boboya na mwasi na opo aza ndoki o chasse na milimo na ete o boyino o bangino kindoki. Est-ce que wana za pasteur wana vraiment za pasteur? Est-ce que pasteur abonga za pasteur? Ye moka lobi yango ke aboya mwasi na epo na mwasi na za misala mwasi na za ndoki sikoyo mwasi na za ndoki yo etaki pasteur o chasse milimo mwasi na te poani po kindoki balobaka ngo eze esprit soki peno za muto sambelaka peno ko chasse yango ko benga na yango muto pa kozonga normal ya kokate a préférer libale kufa nzoka eza ndenge na ye mwasi ya bato pe sekazane pe ndoki te tozomona makambo tomona na mokilo eza pasi pe mawa bandeko tokeba na beglise tokeba babilandalanda tozala na baposition na biso bandeko tozala na baposition nyonso engelaka eza or te tozala na baposition mutu na mutu faza na position na yo eza nini mutu moko tako yeko ko changer position na yo soko yeboza mwana nzambe tikala mwana nzambe soko moni mutu moko azoyeloba makama mabeba pratique mabeba biloko mo yo yeba position na yo bandeko mwana mwasi wana yaki kosala ke ba ekokoma na nini ke balongola zemi na pasteur akomi kopesa ser bambongo akende kolongola zemi yango pe teti nzambe nga afrapaka bato teti ebimaka pe te muke ser wana yata 4 fois atalisa soki eza mukola suka bayaka na ye moko pasteur po ye pasteur amone kwa mwasi azoleba mbongo azokosa ayepa ya kokonfirme soni pete papango akota ya choko makasi tanga koti boye biso dia toyebaki pe lisolo baye kosala échographie mwasi baye kosala échographie mbala moko docteur alobi namoni eloko lisusu te namoni lisusu eloko te boyo capacité wana eloko ebimi na monoko na ye alobi gloire à Dieu sikota docteur na biso asungula ndolumingu docteur pe mana kimia ya sungula kufa na ye nzamba ayamba molimo na ye docteur apesanga pasi makasi akufa en tout cas tant docteur azuye alobi
yo nde nani o ye kasi mwasi alobi ye abi ye nde mutu na yo o ye pasteur abi donc pasteur yango bimisi gloire à Dieu abi oza vraiment pasteur kutunga na bengo pasteur kombo nanu nani apesi kombo abi donc yango bimisi gloire à Dieu po ebimi donc est-ce que bino biloko boteyaka bato yango bino bosalelaka makambo bino boteyaka bato bino bosalelaka yango vraiment abi eza pasi pe mawa eza pasi yango biso tofanda na bandako po docteur pazayene kosambela tabi na fanda na ndako nga banda na Congo nazalaki mutu moko abeteli biso mwa histoire na ye alingaki akoma sango alingaka akoma sango me makambo amonaka na bandako ya basango ali etikalaka mokie vraiment alingai deya kokoma mpenza deja sango mpena nde balataka banini me mbala mosusu afongola bamwa moko akenda komona biloko moko esika kimelaka alobi pe banda wana po banda kondimela basango ande komona basango lokola banzambe alobi banda wana ndeko nanga mimi natika makambo kosambela na biglise na fanda na ndaku na koma kolelela nzambe nga moko na ndaku abitala ba makamba boye bino batabwe babengi o pasteur ozozwa basi abatu ozosakanela basi abatu ozotia basi abatu bazemi sikoyo omemi epe bozolongola bazemi esali 4 fois 3e fois boye awa ezolonga kaka te 4e fois on a dit que oui na confirmé na moni eloko te olobi gloire à Dieu. Est-ce que gloire à Dieu wana vraiment olobi yango oza na soni te docteur akomi koloba baswana na docteur na ebisino bandeko pasteur yango munoko pasteur yango munoko makasi pasteur munoko pasteur moko munoko basimba koswana na docteur na biso pasimba asomba makambango abandi ko docteur alobelaka ya nzomela ya lobi bafarser abimaser yo pe zwa mayele tala sko lelo libala no ekoti na danger po yo négligeaki mobile na yo okomi komona ka pasteur akobala o pasteur akobala tala lelo pasteur abongisi makambo na ye alobi kakobala mama prophétesse yo siko libala na yo mobali na yo sikoyo ekomi kaka mbilinga na ndako lelo siko kosuka pe tala makambo zosala obike tango baser wana bakende esala pasi pena tobi nzamba lola tala mokili mobali batafandi na ye na ndako azokende kolukelo pe mbongo azoke kosalela yo alukelo mbongo bolia na bana yo kaka esika yo moni na okoko ekisa bêtise na kati ya église esika ser na bisa kende kosala bêtise eza te kakendaki bar ya te kakendaki soki wapi na kati ya église pe kaka na lupango esika makambo ezwaki ye yango wana bandeko nanga pona kotalisa na nyonso o na bete bino lisolo eza likambo ya position biso bana na nzambe toyebaka position na biso soko ndimela nzambe na yo ya solo bandeko yeba position na yo eza nini oza wapi ozalaka nani wapi position na yo ozalaka mai ozalaka jus ozalaka mungwa ozalaka sukali ozalaka pio ozalaka moto oza nani tozomona lelo basi ya mabala ebele bazo donc oyo ezaka ke oyo frère Mike aloba misusu bazolinga bakota misusu bazolinga babima mingi bazolinga bakota mingi pe bazolinga babima ezopo ezoyebana te mobali alibala nani mwasi alibala nani ozalaki wane libala eza te nabala ye nzambe na nguya nabala ye nzamba apesi yo libala obali kaka yo moko moto obali lisusu okomi koluka lisusu libanda lisusu epai owutaki yango siko nga ndeko mimisi yonga na yo tona position na biso ezalaka wapi position na yo ndeko ozotala nanga eza nani eza wapi olingaka vraiment nini position eza wapi bandeko position likambo na position
ozo yeba na te oza malili oza pio olukaki libala nabala bapesi yo libala ntango bapesi yo libala okomi koluka susu ozonga lisusu pa bamakango okomi koluka ozonga lisusu na bato ya libanda okomi koluka yango position na yo eza wapi pasteur yo moko kendaki oprete serment lobi ke ngai a partir ya lelo nakomi pasteur nakobanda kosala boye nakozongisa boye nakosalela nzambe na ngai natiki nyonso me otika ndambo okenda na ndambo na kati na eglise lelo yo kaka pasteur muto kangisaka bato kaka yo moko komi kopanza su bato kaka yo moko teyaka bato bolingo kaka yo moko oza na bolingo te kaka yo moko teyaka bato batika kindoki kaka yo moko oza ndoki kaka yo moko ozotikisa bato kindumba kaka yo moko kindumba ya dega position na yo eza wapi position na yo eza wapi oza na position nini oza na position nini soko bandi koteya bato maloba kitoko bato balobi vraiment ke babongwa bato mingi pe babongwa na mitema pona mateya na yo mingi babongwa na mitema pona mateya na yo me yo moko position na yo eza wapi yo moko nano bongwa na te yo moko zana na makambo ebele ozo délivrer bato me yo moko ezo senga délivrance position na yo eza wapi papa position na yo eza wapi mama position na yo eza wapi mwasi ya libala obali osepeli bapesi yo libala kaka yo moko ozoke koluka lisusu ozoke su libanda na ndako ozokoka te esimba te nini naona kaka liberté nona kaka te ezosimba te mobali yango kutu boye position na yo eza wapi wapi ba position na biso toza malili ou toza pio toza moto obe toza malili tozoyeba na ba position te tozomona ngo lelo basi ebela mabala bazosala bakindumba basi ebele onga namonaki mobali nanga komi boye metango bokende kobalana olobaki na pasi na bisengo lelo pasi yo lobi olingi pasi te yo linka bisengo oza moto ya position nini bandeko oyo moko loba ozokokisa yango te wapi position na biso ba etake bana na nzambe wapi ba position na biso etake bana na nzambe bandeko toluka ba position ya malamu ezotalisa penza ke toza bana na nzambe yo mwana na nzambe oza wana na kati eglise tala mikumbe bele bapesa yo tala ba charge bele bapesa yo oboya apete oboya te olingi ba charge olingi ba kombo ba titre epesamela yo ba titre bele oza diaconesse oza soki nani osalaka soki nini na nyonso ta motu me misala ya mabe kati na yo kotonga kati na yo kokabola batu kaka yo koseka bavi ya batu kaka yo kobwakela baninga bajeto kaka yo kaka yo nyonso wana na eglise osalaka me libanda po oza so na makambo na kati eglise oza na position moko na libanda oza pe na position mosusu biloko wana nzambe azopekisa biso yango nzambe azotalisa biso wapi position na yo position bandeko position na yo eza wapi Bible elobi soko oza malili zala malili soko ozali pe pio zala pe pio foto lakisa ba position na biso lingomba bana na nzambe soko oza na ona nukena no bongwani na ote kowelela koya koloba na batu te kowelela te paske nzambe ye moko ayebi biso malamu bandeko nzambe ayebi biso malamu nzambe ayebi yo nzambe ayebi ngai nzambe ayebi biso okoya kokosa batu pona nini nzambe ayebi yo malamu eloko tobosanaka tokoki kokosa batu tokoki kolakisa batu bafigi ya malamu tokoki kolakisa batu lolenge ya kitoko libanda ozongenga libanda olobi koza mwana na nzambe ya solo eske oza mwana na nzambe ya solo
osambelaka nzambe ya solo. Wapi position na yo etake mwana na nzambe? Wapi position na yo na bakorali oke koyembaka? Wapi position na yo na misalo salaka kati na nkolo? Position na yo eza nani? Position na yo eza nini? Oza vraiment mwana na nzambe ya solo obi osalaka kaka po sepelisa bato ya mokili bamonake ye vraiment po eza na bato ebele bandeko na nga balobi Bible elobi malamu ozala na yo moto bayebele okoza moto. Soki poza malili lakisa ki oza malili, soki poza moto lakisa pe ki oza moto. Me kokosa te, eza na bato ebele asalaka ne makambo wana kaka po alakisaka bato, asepelisaka bato. Soit asepelisa pasteur na bango, soit asepelisa soki bato église bamone vraiment ke aza so bazwaka bangagement na loyenge te. Zala na position moko soko kokoka loba oui, soko kokoka te loba non. Jamais loko yozo saela nzambe ozo sala ngo na motema mibale. Même badona kati église, même bamabonza topesaka yango na motema moko pona kosepelisa nzambe. Lelo mingi bakoma kopesa mabonza pona kosepelisa ba pasteur, badon ekoma kopesa na pona kosepelisa basel na nzambe, bamona ke wana pena mwana nanga. Misusu kutu bamo baloba yango ke nga yebi ke na pesaka vraiment. Est-ce que yo pesaka ngo pona pasteur? Position na yo eza nini? Opesaka ngo pona pasteur, opesaka ngo pona nzambe na yo. Wapi position na yo ndeko? Wapi position na yo? Toyeba ko se positionner bandeko na nga. Soko za mwasi ya libala, tikala mwasi ya libala. Salela ki mwasi ya libala na bosolo. Memi pasi ye kanga motema. Nzambe akupambola bino kaka. Kozala mwasi wana libala te, ke aza mwasi ya libala, pasi eye musale ezate, ba problème ebele alobi na kende kaka kosede libanda po na nini na salisa kaka mobile na nga na kati ya ndako be na lesa kaka libota na ngai. Position na yo deja wana okokwesa yango na mai. Eza lokola mwasi na beteli bino lisolo. Se wana na bisi bino alela. Poni nazaki na position tazaki ne mwasi ya libala. Me papa pasteur awa batu balenga kabakomba pasteur po eza na batu soka okikaka pasteur ayeba yete position na ye komi muta kolenga alenga akutu nzambe bongo te. Poso eto lenga ka nzambe bongo mbetomi krebisaka mbetomi batelaka penza ke non nakoyi kosala te fona garder position na ngai etake mwana na nzambe. Me na kati ya mokili tozo sepelisa nde mingi o bazo tozo benga ba homme de Dieu, tozo sepelisa bango. Poso eko sepesa bango te to ngai to andoka makambo te ke pasteur abima na serre, pasteur abota na serre, pasteur eza po donc ozo ondimi yoksa nzambe na omawa me o sepelisa pasteur. Bandeko lisolo wana tomona mona miso nange pesa nga na bi makambo to yokaka tomona kana ba théâtre pasteur asasi ba serre ezaka nde ya solo. Ngai moko na miso na nga na mona yango bandeko. Na ozo ya ko juger mutu te. Nga pe naza mo santu te. Me tangu toza dia na boyebi deja. Tozo zwa boyebi kati na nkolo. Tozo baksa mayele moko boye. Toyeba komilengele. Tolinga ko sepelisa nzambe. Parce que ya alobi na Apocalypse 3. Na Apocalypse 3. 15 alobi yango na yebi makambo nyonso bino bosalaka. Bozali lokola mai oyo ezangi malili to moto. Nalingaka bozala malili, nalingaki bozala malili to moto. Kasi bozali moto penza te, pe bozali malili penza te. Yango wana nalingi kosanza bino. Totala maloba na nzambe ayebisi alobi asepelaki. Nzambe asepeli muto azala obe moto, zalaka moto. Malobe lobi na biso nzambe alobi soko za moto, zala no kaka moto, tikala kaka moto. Soki poza pio, zala pe kaka pio. Po ya wana nde ezolakisa position na yo. Soki basimbi aza pio. Soki pe basimbi aza moto.
Mais sikoyo nzamba lobi ya tindaki biso te tozala pio na malili po ezo tromper même na nzambe. Ezo tromper me ye lokola za ye me ayebaka nyonso, ayebi ke oyo aza muta oui na non. Oke nzamba lingi biso tozala ba soko za mutu ya oui, tikala na oui. Soko za mutu ya non, tikala na non. Non na yo ezala non. Oui na yo pe ezala oui. Oui na yo ezala oui. Non na yo pe ezala non. Mais kozala mutu ya oui non te, oui non, oui non. O pesa batu na trouble. Batu ba oyeba te okenda ke église okesalaka nini. Mingi akenda neka église pona loyenge. Po batu ba mone kaka ke ayaka église. Soka yoki kaka kuna ntele akenda kasute ye pa fandi. Soka ntele bandiko ye pa bandiko kende. Siko position na yo. Okesambelaka nani, okesalaka nini église. Oyebite. Makambo ndia nzamba oboya nzamba lingi to lakisa ba position na biso. Ebele to sambela kaka msusu ke sambela ka po tomboli loboko ofuka mie po kaka pasteur na batu msusu ba mona opesa ba depression ke yo vraiment oza penza donc mama diaconese oza mama soki nani oza soki mo donc na kati anda kono kuto sambela kate. Olamuka bongo obimino pe bongo. Olamuki bongo position na yo banate. Na famille bayeba yo. Mobomi ke soki ye kaka yoki likambo tokufi mboke kopela mena kati église tala baba kombo za nango. Na quartier bayeba yo mutu mabe makasi mena église mutu malamu. Na église na donc ezo correspondre te na comportement na yo ya kati église na oyo ya yo ba voisin ba ebeli yo ebala na te obima de bato donc ozobima pio na malili. Mais nzambe asengi biso obeto zala malili obeto zala moto tozala moto obeto zala malili. Yo pasteur oyo okelingaka basi ya bato yo moko ozoteya yango nzoko za fifidi nzoko za omuto ozoka nzobo ozokosa nzambe nzoko ozokosa nzambe toza fifidi. Ozokende koteya bato botika makambo yo botika kozwa basi ya bato botika yo moko sasaka basiere na kati église. Basiere bakoma ba mort na yo amor. Me yo wana ozokoteya bato. Yo wana ozolakisa bato. Me yo moko oyo lakisaka bato yango to salaka. Oza malili te. Oza moto te. Oza nane. Kisongi. Soko fandi esika. Yo mwana na nzambe. Yo muto mi kumisaka. Oza soki nani. Kisongi moko za nango. Luka kutu bapesa tatonga coronavirus. Po esili soki songi oyo. Donc mutu ezana bato ebele bapesa bato na musala ozoko kaka ofandi vraiment ozoko atako detecter te ozo mituna moko yango mutu azaka ndenge nini mutu oyo azalaka ndenge nini yo moko donc ezana bato bayebi kopesa bato misala comportement na kati ya ndako mosusu mwasi na yobe mobali no ayebi yo ke oyo vraiment kadia mpemba ndoki munene oyo me omona kaka bato église na bolingo pesaka mobali te na bolingo pesaka mwasi no te komi kaka amor oza malili o oza pio oza moto ndeko na ngai ya mwasi obe ya mobali o kolanda video na nga tokeba totika biloko wana nzamba zolinga yango te nzamba zosepela na biloko wana te ya lobi ya yebi biso malamu yo muto za wana kaka kokosela baninga makambu me bayebi ozali mama mbikudi
bayebi oza mama moko donc en tout cas vraiment mais bayebi yo na balabala na bino bato bakomaka soko bimika bapesa wana bakombo mais na kati église mosanto abato afandaka na lola andema kosopa makila ezangi kaka nde bapesa kombo wana yo mto sopaka makila pona bato babika bato bakoma ko confondre okutu na Yesu po kiboboto oza nango kiboboto oyo oza nango kiboboto oyo oza nango ekoma ko confondre na bato kaka boye papa mama mais bakote mosusu bayebi yo oza kutu muta koyoka ba masola bato te soko yoki kaka opandi kuna obebana na bato ebele me kote mosusu oya yo wana bayebaka makambo na yo te batala ndenge bazokotela o baoyina baninga po nini yo yebi oza na balolenge osalela makambo na yo oyebi oza pende spécialiste penza oze spécialiste oyebi de ndenge obongisela ba makambo na yo pona kokosa ke yo ozali malili obe pona kokosa ke oza moto nzoka ozalaka muta ngambo mibale oza moto ngambo mibale wana oza pio oza malili ndeko nzambe alingi biloko wana te nzambe alingi biloko wana te obombaka te soki balobi noka likambo yo pe maya kalunga me na kati église oza moto munene papa na kati ya ndako makambo ya mabe mwasi na okutu soko ozoteya soko ozosala ba makambo osaka na église mwasi afandaka mawa okoma kopesa mwasi lona musala mwasi akoka kokomprendre yo soute mathématique nyonso na ba physique esila mwasi na mutu po soko oza na ndako lion ko oyedaka mwasi na yo te osungaka mwasi na yo te eloko boye okoyebisa mwasi no yo moko kende kosomba kende tikanga kende zwa tumika zwa soki bisi zwa soki nini kende yo moko salisanga kende kosalisa yo kende yo moko me voisin eloko akilo mwasi nazo mema yo kuto oza kuna te amema me voisin kuna zo kota eloko na eboye pesa na ede yo ko ede dona mwasi na yo akomprenaka o te o azaka ndoki azaka Lucifer azaka nani po nini oyebani position te don mwasi ayeba position na o te na kati ya ndako oza na ba comportement mosusu bana na yo lingi bango te me bana ya bakamaradi na yo na bana ya bato mosusu tala bolingo zopesa bolingo bandeko na yo moko linga bango te mutema mabe me bandeko ya baninga nde bakoma bandeko na yo ba petite sœur baninga nde bakoma ba petite sœur na yo ba sœur baninga nde bakoma ba sœur na yo kizolangani oza nani mama na kati ya ndako bana na o bango te bana baninga ozokende ko conseiller ozokende ko pesa ba conseil ya kitoko bazosepela na yo me yo moko na libota na yo babenga ko mutu apola vraiment akufa ta lobi doki apola sa pesa solo me na ba famille bato ozana no kitoko position na yo eza nini position likambo na position toyeba ko se positionner toyeba ba position na biso toza banani po nzamba yebi biso malamu alobi na yebi bino malamu na yebi bino yango oyo awa yango oyo na 15 na yebi makambo nyonso bino bosalaka bozali lokola
mai oyo ezanga malili to moto. Nalingaki bozala malili to moto. Kasi bozali moto penza te, malili penza te. Dona mutu pasi nzamba bi toza malili penza te, toza pe moto penza te. Sko toza banani? Toza banani bandeko. Toza banani. Topesa ba position na biso. Topesa ba position. Soko yebi vraiment ke yo moko za na position ya mabe, ozalaka songi, musala no kopanza baninga, musala no lingi komona batu bakangana te, olingi komona baninga bazala malamu te kopanza. Noke kosa koza angelu, oke kosa koza soki mama mbikudi, ndeko, tangwa kobongwa na yangoyo, to luka ba position, utozala pio, utozala moto. Ya sengi mutu teke zalaka pio, non. So ito tanya o malamu alobi teke zala pio. Obe alobi pe teke zala moto, non. Me ya lobi, soki oza moto, zala moto. Soki poza malili, tika la pe kaka malili. Me oyo wana nde akosangisa moto na malili, nzamba lingi yango te. Po eza na batu baza ba professionnel akosangisa, baza ba professionnel. Kokosela batu makambo, ba faux témoignage ye mutaliboso, kokosa kobalusa makambo ye mutaliboso. Me kobenga mape mwana na nzambe kaka ye mutaliboso. Eta na yo ya motema na yo eza nini? Eta ya bomoto na yo eza nini? Oza ya nzambe ou oza ya kote kuna? Oza ya kote kuna ou oza vraiment ya nzambe? Pesa position na yo ndeko. Pesa position. Soki yo moko zoyeba ke position nozaka nango eza mabe, olinga koloba ngo te seke tika makambo osala kawana ya mabe. Tika yango zo position moko, salela nzambe na bosolo. To salela nzambe na bosolo. Ça sert à rien lelo tokosi ndeti pasteur oyo. Azo batu bazo mona ye vraiment na ebite soki église na ye yo kaka vraiment makambo pasteur asala na ebite. Na yebite soki pasteur oyo pena ba yo kaka pena makambo na ye vraiment pa batu na ye seki église wana pe panzana ponga na ya nanga na yebisu te tikalanga ba mikolo pona ya. Eza malamu te. Eza na ba pasteur ebele. Soki totali bende tindeko na biso Denis Lesi awa. Ami benga babenga ke prophète. Soki totali mwa muke malamu, ye kutala sa position na ye. Seke nzambe biso bato mukili. Oyoka pe aza mabe, alongwa kuna, aza faux pasteur. Ta mususu ya za ne vrai. Tango mususu ya za na ye kutu vrai. Po ya zo laksa na ye, alobi amelaka 20 na ye. Bongo yo mutozwaka 20, bato ba mona te. Bazo koti selo ango na kati ya nini ya secret. Bazo koti selo na fanta na coca. Nozo mela biloko mabe. Siko mutu oazo lakisa na epena ke ngai naza prophète, naza soki nani babenga nga. Ashibi show pa soki nani babenga bakombo na makasi na bazaka nango. Azo lakisa pena ke nga na ana nga boime na melaka 20 na nga. Musu pa kenda na église azo la sakena kenda église mena lata kabiloko nanga ya mukuse nasa nanga à l'aise. Bongo yo mto lata kaka biloko amula yo bombi nzoto lokola mama sango mokoka. Siko makambo na yo wana ebomba makanzoto te. Yo lata kakitoko pona kolaksa batu. Olingi komona muninga na jipe ya mukuse te. Olingi komona muninga na basuki soka ndenge nini te. Olingi komona muninga kata suki tata tente te. O azandumba. Wane za bastila bandumba. Yoza kaka na kitambala na mutu. Yoza kaka me makambu na yo sala kezo concerne te na bakitambala. Makambu na yo zanango. Ezo concerne na ba jipe no milai te. Ezo concorde te na bakoko concerne. Ezo concorde te atamuke. Harmonie ezate. Harmonie ezate na ba jipi wano lataka ya milai. Harmonie ezate. Harmonie ezate. Totika ko juge batu. Totika ko mona banenga nde batu masumu. Etake yo moko grand muta masumu. Yo moko mosali mabe ozo benga banenga basali mabe. Yo moko position na yo.
eyebanaka te. Eyebanaka te. Na famille position mosusu, na balabala position mosusu, na église position mosusu. Oza moto pesa bato na misu pasi, oza moto pesa bato na mutu pasi, bazo koka kokalkile pena lolenge na ote. Yo zo kanzo kosaka nzambe, mutu mwako eko kosa nzamba zate, nzambe bakosaka ete. Nzambe bakosaka ete. Nani akoki kokosa nzambe? Nani wako eko kosa nzambe bakosaka ete? Yo kokosa nzambe na ndenge nini? Okokosa nzambe na ndenge nini ndeko? Nzambe bakosaka ete. Luka nzela moko. Balobi bikuke eza mibale. Ya munene na ya muke. Ndeko pona yo moko. Pona. Soko lingi no ya nzela munene pona. Soko lingi pe na nzela muke pona. Pona. Tika kosangisa makambo. Tika kosangisa makambo. Nzamba lingi olakisa position na yo. Position likamu na position. Soko kabaka te, lakisa ke kabaka te. Eza te kabaka na soni. Poka abamono ko kabaka. Poka abamono ko pesa ki menzambe na likola ebike akabi na bolingo te. Makabona wana ekosala eloko te liboso na nzambe. Okozala beni te. Okozala beni te. Yo muto kendaka po bamona yo. Opesaka badini, opesaka banino linko zanga te. Kopesa dime eza mabe te. Me mama na likambo ezali, ozo pesa ngo pona nyamona. Badon oyo pesa, kozo pesa ngo pona nyamona. Ya defo ozo pesa badon me yo moko ozo regrete, yo moko ozo loba na motema. Ozo pesa okanda, sko opesi pwani. Nzamba talaka motema ya solo. Nzamba talaka motema. Nzamba talaka motema ndeko. Nzamba talaka motema. To salela nzambe na bosolo tozala na position. Position moko. Tika no ko sepesa bata mokili. Tika na yo bamona ke muta muke oza mutu malamu etatu oza no mutu mabe. Tika na yo. Na nyonso wana na suka okozwe eloko te. Suka okozwa no kaka lifelo. Suka okozwa lifelo. Sepela bato bamona ko oza mabe. Po pesi position na yo. Sepela na yo mokile mona yo mabe mokile baye yo bayi na yo. Po yo mto pesi position na yo. Sepela ndeko. Yo muto ufandaka na yo kakona na basusi. Batu balingi nga te. Batu bamona nga mutu mabe. Ponga na linga ki na nga boete. Nga na linga ka boete. Ndeko na nga fuye. Fuye banani okoza na bango na banani okoza na bango te. Tika batu bamono mabe me nzamba mono malamu. Lakisa position na yo. Etake chrétien. Etake mwana ya nzambe ya solo. Ata folle ya batu bamoni yo mabe. Me yo yebi. Oza mwana ya le roi des rois. Sepelisa nzambe ko sepelisa bata mokili te. Lakisa position no ya bana na nzambe pa ya papa. Ata bata mokili bazo boya. Oya moko bako comprendre ke oza ya nzambe. Totika ko sepelisa ka bato. Eza na makamsu pena osala ano mabete. Me mukamaradi mo bayeli yo kaka boye yo po lobika na sala kaka pona sepelisa ye olongwe deja na position na yo soko zalaki no malili okomi soko zalaki no moto okomi malili so ipo zalaki malili soko zalaki moto okomi na malili na moti sangane. Orke nzamba lobito za na position ka moko soko za malili reste malili soko za pe moto reste pe moto. Yo pasteur reste kaka na position no ya ba pasteur wana. Salela ki pasteur na ndenge oyebisaka nzambe okosalela ye na ndenge ya solo. Tika ko sasa bana bato ya l'église. Tika ko sasa bana bato. Tika ko yina bato. Tika makambwana zala na position moko pasteur. Tika ko linga basi bato ya mabala. Tika ko boma mabala bato. Yo pe ser okenda en église pono kende ko kendela ka position moko ko sambela. Zala kaka na position moko sambeli na yo obimi.
tika makambo kokende na babiro okende koluka bamasolo bele après lobi tan pasteur akolingo yo pe okoye kopesa position no te bolingani bokoye ne kobo après boloba nini ke o bandokyo balokaki bino soki ni ser wana lelaki alela akomi komona nasali mobile nanga mabe yangwana balobi nyonso ebomba mebimaka na mpwasa mobali abato azokende na tongo azokende kosala azokende kolukela mbongo ayebeli mabe te osikomi kutu kobude kutu makambo ya intimité na bino bopartage yango mpo yo deja solinga sikotala lelo tala likambo se wana ekwelaki ye tala likambo ekwelaki na pasteur asilaki mayele ya monaki pasteur nde mutako aye donc nde bakoma kokosa bango moni grâce eza pa nanga soki kaka tosangani ozyo pozyo yango mbala moko oh banda wapi makambo oyo ke grâce ya pasteur ekokoma pa nanga ekoya pa nanga automatiquement soki kaka ke tosali eloko wana mbala moko tala nano nde biso bazokosa biso vraiment tala modèle bazokosa biso position soko yebi position na yo te na mokili oyo soko ozo comprendre kozana ozo yeba position na yo te ozo comprendre position na yo te ndeko nanga yeba yango kosala bakosali sona makambo oyo kana ekosala te mutu fozalaka non soki non soki pe oui kondima makambo na soni te ke eloko wana olinga eno yango tondimika po sepesa mutu kosepesa mutu te sepelisa nzambe zala na position na yo meme mukile boyo mukile yini balobi ye kutu amimonaka azomimona za soki nani azomimona ye mtakoka mayele azela nzambe soko za na position moko nzamba obundela yo meme kutu bakangeli yo baguchi balobi ye penza te okangele baguchi ndenga azomimona za mayele bongo azela yo kangamaka na sia makola nzambe yebisa nzambe papa babinemi nanga bazoluka nakoma na position mususu bazoluka ba changer position nanga nzambe olobi nini papa olobi nini bazo kananga na mabe bazoloba na koyoka soni bakoyokisanga soni na mimonaka nzambe olobi etake yo changeaka ba position te waka na position wana bana nzambe nzamba kokotelaka yo bitumba ya butu pe ya moi nzamba koyeba kolongisa yo yango likambo na position eza très important bandeko tozala toyeba ba position na biso toyeba vraiment ba position na biso position na yo eza nini position na yo eza nini ndeko nanga position wapi position na yo position na yo za mungwa oza sukali oza pio oza malili do yo sangisa batu kutu bakoka yo te wa position na yo soko za moto bomaka lakisa batu ke bomaka bayeba ke wana soka aboma batu me yo bomaka batu ozo kolakisa batu ke oza soki moto bikisa batu omona te ke ezo kombine te na makambo na yo eza mabe tolakisa ba position na biso malamu batu bayi na yo malamu batu pena bamono ke azangi kutu ndoki te mwana oyo mutu wana azangi ndoki te aza facile te po bango balingi osala makambo oyo bango balingi okota na lokuto bango balingi osala makambo mabe yo lobi ngana osala yango te partout meme na musala yo za mwana na nzambe mena musala oyibaka po nini bakolegi no pe bayibaka yango yo pe ka fo yiba to oza na position te pasteur penozo mona vraiment ke mosali na yo azokende na nzela mabe te ya ye zongisa ye nozo tika ye po nini ya futaka bien pasteur nzoka solongwa na position oza su moto to ya su malili te okomi noka wololo ozoyeba na position te oza moto oza malili po nini yo mutu oyo azosala mabe fale yo lakisa ye azonga na nzela ya nzambe azonga na makomi ya nzambe yo moko ozoko sala susu ndeti ozobare ndeti ozomona kutu te po yeba memelaka yo mwa bamike oza lisusu na position ya nzambe te
soko ozokoka kopekisa basali na yo be bato na yo oyo okambaka mabe te ozobanga bango oza na position ya nzambe te oza na position donc moto na malili osangisa malamu ndima soko otika na bato mibale tikala na bato mibale tikala na bato mibale me basalela nzambe na bosolo oyo bazwa na baja mabe fandisa bango loba na bango soki boye toyokana te me lelo na baeglise bato bakoma ata kutu moto aoyelo badimi bapaster nyonso te mebele baoyele badimi pena ayebi ke mondima ana pena boma bato ayibaka mayeli aye na badimi asali eyoma paster azwi yango azwi yango azupo nini ayebi lobi susa kesi ozotinda moto na mabe position malamu bato bayebake biso paster nyonso asakanaka te biso kuta asakanaka te soka omeki na oyo oza moto baboye aotia na baverité soko kokende oke bamisu bakoya na bango bakoya soki pene oza ya nzambe pene otika na position no moko yango nzembo na yo te koyemba bikuke mibale ezali na nzela ya monene pe ya moke foli wana ozomona ye biso bamisusu bato ebele misusu baza na bato ebele baza pe ya nzambe me misusu bato ebele eza nango ko kaka foli kaka soki bandimaka yo oza moto malamu misala no mpe ezala malamu bomoto no mpe ezala malamu espirituel no mpe ezala mpe malamu soki kaka baondimo na bomoto me nzambe ayebi misala na yo eza malamu te ozosala eloko te mokolo na suka okoleka na esambiselo kotuna mokolo na suka eza mokolo ya somo liboso ya nkolo mokolo na suka nde mokolo ya somo mpe mokolo ya mawa bandeko tobanga nzambe totambola vraiment bondeli nzambe alingi totambola lolenge nkolo alingi totambola totika kosepelisa bato topesa baposition na biso tolakisa baposition na biso soko oza ya nzambe oza ya nzambe soko oza ya nzambe te lakisa peke oza ya nzambe te lakisa position na yo wapi position na yo ndeko wapi position na yo mama wapi position na yo papa position na yo position bayebi olobaka makambo ya nzambe me kote mosusu somo baaktualité nyonso ezoleka yo yebi yango makambo nyonso po ozaza na bakonte ebele position tika kisongisongi tika kopanza bato zala na position moko soko opesa deya bato impression ke okangisaka bato kangisa bato na bosolo kangisa soko olakisa moninga kolinga ke linga ye na motema ya solo kolia moninga sese te lakisa moninga position na yo lakisa moninga position olobake nalingaka yo lakisa ye bolingo wana ya solo kolia moninga sese te tika kokosa kolinga moninga nzo kolinga moninga te eza mabe lakisa position na yo malamu moto ayeba ke wana alinga anga te ke wana esimba te ke okosaka bato ozoya kosekisa moninga nzoka na motema oza na bafidititi ya moninga ozolinga moninga te ozolukele kuta kufa taka alobi eza malamu te bapratiki wana ndi yango nzambe azolinga te bandeko tochange toyeba baposition na biso tozala na position moko soko oza malili tikala na malili soko oza moto tikala pe na moto kendaki eglize mpona kobongola motema kokendaki eglize te mpona intele akendaki tokutana kuna tobanda kotonga tobanda kosolola tobeta bamasolo ya bato eza mabe lakisa position na yo oza nani lakisa position na yo bato bayeba yo ozalaka malili ozalaka moto tika kopesa bato mutu pasi bato bazoyeba te soko oza malili oboza moto oboza soki ndeni ozopesa bato mitu pasi
ozopesa bato mitupa se na nzamba otuna kutu yango oyo nasalaka ye na matière nini moto abwe nasalaka ye na matière nini eza mabe wana ezalaki vraiment tika nzamba za lokumu ezali nango ka juste conseil na mate ya peta Mimi Selunga na sepelaki na partager na baninga nanga selo position to pesa ba position na biso to lakisa toza banane babilongi bamonelaka biso ya kitoko oza kitoko lakisa mutema peza la pe kitoko mutema ezala kitoko ndenge longino eza kitoko ekozala malamu ekopesa nzambe lokumu. Merci beaucoup na pesi nzamba lola merci abandaki nanga video pe asukisi nanga nzamba pambola bino batu bolanda video ona sima amona bino akokisa baposa mitema na bino botoyeba ba position na biso na mutu nano s'abonner te s'abonner na chaîne ya Mimi Selunga nzamba lola kopambola yo s'abonner commenter partager video bo to se soutenir et sala nzambe malamu makasi. Merci beaucoup la famille na sepelinde botalinga bozo ba yenge na bambote na bino te pa ndeko na bino Mimi Selunga tikete nzamba lola akomisa biso esika ya lingi amona biso mawa na eliko na bomo na biso. Merci beaucoup bandeko wana tokutani na prochaine video soki yemei akobomba biso soki mawa na esoka kolinga tokoya lisusu na mate ya pete mususu pe na ba conseil pona to sunga na kaka. Merci beaucoup, ciao ciao.